c'est le même au monde en Ebissa, Ndekwezake. Naibi était, Mukolope Sanga Kombo peut-être qu'on rappelle Ngai Ye. Mais Aebake, tant on a lobby, apôtre Pierre, tant on a bimaki na prison, à Kenanda kwa Marie, à côté bazobonde, les alai pour babandai ko banga persécution. Yangola bakenda komi kanga na kati ya ndako pour babonde laka. Ezalaki ordre ya Nzambete, ko banga na bangonde. Yango bakendaka ko bonda. Donc ceux qui batu bazala ko banga, ya ko présenter Yesu Christo publiquement. Ya ko tonga temple oyo ezandaku na Nzambe reconnu na batu ke siko ezandaku ya Yesu Christo. O mande na ba Iraki baza ko bomba ba chrétien. Parce que babi ki wane ezalaka ndako ba chrétien. Na ndaku na otango bobo de la mutabi te ezandako ba chrétien babi ka batu mo basangalaka kuna. Donc ezandaku na yo ezandaku Nzambe te. Donc ozana ko oza pere. Osa Pere, tu as honte de présenter publiquement Jésus-Christ Nabatou. Tu as honte de présenter publiquement l'œuvre de Jésus-Christ Nabatou. Parce que hier soit dans le temple. L'esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi parce qu'il m'a oué. Hier soit le bas qui est dans le temple. Bien évidemment, Bikisi. Muto azalaki 38 ans mukakatani na piscine de Bethesda. Biobi tangwa bikisi mutu wana tangwa koti na kati ya temple akuti mutango na kati ya temple. Bible lobieke tangu Pierre na Jean batelemisaki mukakatani na kotaki na kati ya temple. Et puis ezalaki na kutimi na bango kokende na temple. Soki muta lobike baptême ezali démoniaque, eza faux problème, soit ayebi liloba na Nzambe te, soit aza démoniaque. Ezaka de biloko wana, soit aza démoniaque, soit aza ayebi liloba na Nzambe te fwa yekola. Aye pa na batu, bate aye seke se baptême pote Yesu Christo ye moko abatizaka. Baza ko refuser baptême mai bako kende lifelo bako kota na bokozi na Nzambe te. Tous batu tout na ba pasteur bazo teya. Contre baptême. Naba bato bazo boya ko se baptiser. Boko kendeli felo. Na ebisibino boko kendeli felo parce que baptême ya mai va ensemble avec le baptême du Saint-Esprit. Mais mai yo Bible est recommandé. Eza mai réel. Muto ya boy ko se baptiser eza muto yo akeneti na franc-maçonnerie, babine faut signer pacte, a boy ko signer pacte. Bonjour, bonjour les amis de 3w.bomokoyamboka.com. Merci d'être fidèles à notre chaîne. Je suis votre servante, Maman Mireille. Comme je vous avais promis, nous allons vous présenter encore une autre émission avec notre invité de cet après-midi. Sans plus tarder, sans plus prendre du temps, je m'en vais dire shalom, shalom à l'homme de Dieu. Nous allons nous entretenir. Shalom, l'homme de Dieu. Shalom, ma Mireille. Oui, nous sommes très contents de vous recevoir encore cet après-midi dans ces lieux. Amen. Alors, l'apôtre, pour ceux qui ne vous connaissent pas, est-ce que vous voulez vous présenter? Parce qu'il y a d'autres personnes qui ne vous connaissent pas. Bon, voilà, je suis votre bien-aimé frère, apôtre Ibo Manjoli Jean-Roger, exerçant le ministère apostolique en Belgique, plus précisément dans la ville d'Anvers. Donc, en bref, voilà. Voilà, il s'appelle l'apôtre Jean-Roger. On ne le présente plus, vous le connaissez déjà. Et aujourd'hui, nous allons nous entretenir sur un point. Apôtre Ange Motunango vraiment, ndenge bimi, eza matata. Ange nanga, maman, est-ce que moto na mokila okyo lobaka yebi ange na ye? Na yebi ke bato mokili balobaka eloko wana ke ange nanga, mais nga na yebi ke biso ba na Nzambe muto azalaka na ange na ye azate, osi otangi kobanda Genèse ti Apocalypse, omoni prophète, ou bien apôtre, ou bien église d'Anzambe, mutu moko azoloba, azo présenter batu ange na ye. Bible dit que l'ange de l'Éternel
campe autour de ceux qui craignent le Seigneur. Et lorsqu'ils tombent dans les problèmes ou bien lorsqu'ils se retrouvent en danger, l'ange de l'Éternel vient pour les arracher de ces dangers-là. Mais moi, je crois que ange nangai, ngala zana ange te mama. Apôtre alobi azana ange te. Bongo sikoyo ba ange boni oyo belelaka. Ba kitaka. Bazala combien? Po balobi bazo belela mikolo ba ange mutu na mutu azo tambola na bataillon na ye ba ange. Yo zana ba ange te. Bon, dans l'Église, la corrigation dans l'objet que nazalaka na ange, c'est-à-dire naza propriétaire ya ange mon côté. Pour ange, maman, aza ya nzambe, aza messager ya nzambe pona ba racheter na Yesu Kristo. Nakanisi mutu na mokila okikoloba te ke ou bien kotina batu na mokili ba invoquer ba ange. Ezalaka te. Na Bible sika moko te na moni place baza ko invoquer ba ange. Et puis ba ange ata invoquer bango bakoya te soki mokonzi na bango ye moko a permettre bango te baya. Po ete nzambe na biso mokeli na nyoso nde apesaka ordre na ba ange. Atanga na beleli ange. Ange akoya te soki mokonzi mokeli nzambe na kombo la Yesu Kristo otozo salela apesi ordre te. Et puis ange pe tango aza koya yo koyeba te. Et puis tango pe ange aye eza pe habitude te mama. Eza likambo ya nzambe na bana na ye ndenga aza ko commander bango. Donc moi je crois que ko belela ba ange ezali biblique te, ezali pirement démoniaque. Tant sokota kobanda Yesu Kristo aya d'abord. Liboso ba ange babandaka kobima pena polele boye mama. Liboso ezalaki omona pena ange abimi tozomona ngo na Genèse aza kotambola le msusu aza koyebisa batu. Mais kobanda introduction ya Yesu Kristo na se na moi kobanda aye na nzela d'abord. Wana zalaki kat dalbumu na Marie ange atikalaka lisusu ko paraître te liboso na batu polele boye oza komona ye pe boza ko solola. Tozo mon exemple tangu Joseph aza koyima Bible lobi nini na Matthieu, je crois maman soki toke to mona ngo na Matthieu chapitre 1 verset 19 à 20. Bible lobi na songe nde ange abimelaki ye. Bible lobi na songe nde ange abimelaki ye. Soki toke lisusu na ba passage biblique ebele mama ata tangu apôtre Pierre bakangaki ye. Bible lobi apôtre Pierre ange abimeli ye mais azalaki na baitana ye te. Azomona lokola ndoto. Aza komona lokola vertige. Aza komona ete aza kokanisa. Mais nzoka eza likambu réel. Mais tangu aza ko traverser ba barrière wana akomi na libanda a se retrouver na libanda ya prison ndako se rendre compte que oh donc likambo na bandai ko vivre ezalaki ndoto te. Ezalaki makanisi na ngai te. Ezalaki nde mwaji na Nzambe. Mais na tangu na kala mama alingaka zala na baitana ye nyonso tu azosola na ange pe ange aza kopesa ye biyano nde tozomona na Yakobo. Jacob Bible lobi limbisanga mama Bible lobi ke Jacob abundaki na ange tomoni yango Abraham asololi na ba ange. Mais kobanda introduction ya Yesu Kristo ba mwange baza se manifester lisusu lolenge ezalaki te po ete toza tangoyo na dispensation ya molimo mosantu. Yesu Kristo na nzela na molimo mosantu aza komi monisa na ba oyo ya ye. Soki mutalobi na nga ke Yesu Kristo ami monisaki na bomoi na nga na monaki alobeli ngai apesi nga mitindo wana na kondima. Wana na kondima kasi musala na ba ange koya na ko paraître ou bien ko tambola na batu musala na ba ange wana esi sila tango tozana tangu ya mulimo mosantu kolo na biso Yesu Kristo azana biso elongo bibe sika mibale misatu basangani Yesu Kristo aza kati na bango ba ange bazalite Yesu nda aza kati na bango ba ange bazate waneza apôtre mutalobi ba apôtre na moni ne toza na mwa retard na makambo po ozoyeba te mikolo ba ange bakomi kobima pamba na kati ya église na Congo ozoyeba lisusu ozoyeba ngo te ba ange balobi pasteur moko azali soki abeleli ka ange
ba ange ba kiti bato pe bazomona bango et puis na ba internet tozomona apparition ya ba ange na kati église soki pasteur abi kaka angels ba ange ba kiti apôtre donc eza biblique te wana eza biblique te mama eza biblique te wana eza démoniaque pe ba o baza kobimana eza ba ange te lokola nauti koyebisa yo ma Mireille muta oki ko invoquer ba ange te oyo ba ange ya bokonzi na Nzambe. Les anges du royaume des cieux a invoqué bango pour se manifester physiquement ou réellement katina lingomba la bana Nzambe. Siko ba wana bazalaka banani o bakitaka na église wana. Wana ezalaka ba diabulu, wana ezalaka ba démon, ezalaka ba ange te. Ezalaka pembe apôtre balataka pe aneti ba ange. Le lobby maman, le diable se déguise en ange de lumière. Hein? Ce qui s'attend à la lobby abimela yo awa. Abimelo na masekete, abimelo na mokila te, akobimelo na lolenge ya batu ezan batu mususu, bazan ba démon bazotambula na bango yo mula mutazo tambula boye na mwasi kitoko me wana za mwasa mukilite aza démon. Donc ba ange oyo bazako bima oyo na après invocation ya basai na Nzambe ou bien après une prière semblant ya muto alobi aza musai na Nzambe eza ba démon tala eloko moko elingaki salama soki eloko wana ezalaki reproché te nde lelo oyo tolingaki to attribuer motuna oyo mama na vérité tongai tolobaki ya solo ba ange muto azalaka na ange na ye soki totangi mama na Biblia okomona Bible lobi tangu apôtre Pierre azalaki libéré limisanga na acte chapitre 12 toujours Bible lobi tangu akei esika bana na Nzambe babandaki ko bondela na tina na ye ezalaki na servante moko abimaki tangu servante wana bimi atuni seki Pierre ayanoli ya lobite ake koyebisa bato abite wana eza Pierre te eza ange na ye mais Bible il confirme loko wana te ke ezalaki ange na ye Bible lakisi biso polele ete ange ya mutu azalaka te ke nga naza na ange nanga soki naza wana te ange nanga ko se présenter. Apôtre, Bible lobby, l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui craignent l'Éternel et les arrache de tout danger. Mais dès nous avons que mutaza na ba ange te. Wana eza contre Bible, eza contraire na o Bible lobby te. L'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui craignent le Seigneur. Waneza omoni Bible makambu waneza eza mystère. Eza mystère. Oeza caché na biso po ndenge naza awa nayebi ke naza na Yesu Kristo kati na nga molimo mosantu aza kotambwisa ngai et puis molimo mosantu ayebi ndenge nini akokamba ngai nesika oya danger molimo mosantu ayebi ndenge akokamba ngai nesika oya problème molimo mosantu ayebi ndenge nini akoassiste ngai et puis c'est ça même Yesu Kristo alobi il est avantageux pour ngai na kende poete ce qui consolateur a ye ko kambabino et il nous conduit, il nous enseigne, il nous instruit, il nous forme, il nous guide, il fait tout pour nous. Ce qui kolo amoni ke bomo inangeza na danger. Amoni bitumba la bomo inanga ça c'est kolo na organisation céleste na ye nde bako disposer pour ngai elonga. Peut-être tozaba oba longami. Bilobi l'arme toute arme forgée contre vous sera nul sans effet. Ezali kamunanga te ngana zako sala oyo nkolo azako tina ngana sala. Nazo sala mokano na Nzambe. Le reste eza na souveraineté ya Nzambe. Eza ngai te ke ndenge nazo tambola boy na tia confiance ke ange Nzambe azako camper tout autour na ngai. Non, ngai nazo tambola par la foi et non par l'espoir sur les anges, sur l'espérance, sur la sécurité, yaba ange. Nazo tambola bongo te mama. Nako tange loko moko, limbi sangai, c'est très très important. Bibobi, après avoir réfléchi, wana apôtre Pierre, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Il frappa à la porte
du vestibule et une servante nommée Rhode s'approcha pour écouter. Elle écouta la voix de Pierre et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Il lui dit, tu es folle. Mais elle affirma que la chose était ainsi. Et ils dirent, c'est son ange. Cependant, Pierre continua à frapper. Ils ouvrirent et firent étonnés de les voir. Obi maman. Batoyo, baza ko likia na ba ange. Eza bato baza na fuate. Bazala na kondimate ke kola ko sabi miracle pour être apôtre Pierre abima la prison. Bite eza ange na eza yete pona bango apôtre Paul asa kufaki et sili il faut l'oublier ndenge bakataki Jacques Kingo yepe et sili eza lo lenge moko na bato baza lelo ko s'attendre na intervention ya ba ange baza ko s'attendre na secours ya ba ange eza bato yo foi na bango eza kati na Yesu Kristo te nga kondima na eza kati na Yesu Kristo bana na Nzambe oyo biso toza kolesa liloba na Nzambe kondima na bango ezova evandi kati na Yesu Kristo pe toza koloba bovandi sa kondima na bino kati na Yesu Kristo. Donc j'ai la foi en Jésus-Christ. Naza la foi na ange te. Bango bazalaki parce que batona bande kolika toujours na ba ange mais ange mama musala na ye kobanda Yesu Kristo akufaki asekwi azana bomoi mulimu musantu eza kokamba biso musala na ange eza lisoli kamuna biso te wane tikali mission ya ange na mokeli na ye oya kela biso. Merci beaucoup apôtre tozoko bana bamituna o bazali kotuna biso. Donc pour l'apôtre likambo ya ba ange ya ba apparition ya ba ange eza faux problème hein. Soki kolo azalaki na besoin soki kolo azalaki na besoin que biso tozala sécuriser assister na ba ange mama nazwe biso loko moko nde Yesu Kristo tango akufaki tango asekwaki alingaki aloba bosiko ngai musala nge sile ba ange bo continuer ko accompagner bango kino mokomoli mo musantu akoya mais tala tango Yesu Kristo akufi tango asekwi abandi ko rassurer bantoma lingoma na Nzambe na baparition ya ye moko no ange te Yesu Kristo ye moko apparaîtraka pona ko secourir pona ko assister pona ko fortifier ba oyo ya ye ozo ma Mireille tango Yesu akufi avant Saint-Esprit hein Yesu abimi d'abord ami monisi na Marie de Magdala. Deux mamans. Ami monisi na deux disciples Cléopas na muninga na nzela ya Emmaüs. Ay komi monisa na ba 11 Thomas zalakite. Et puis Bible lobiete kolo Yesu Kristo ami monisi lisusu na ba yekoli tangu ba yekoli ba vandi ba monike moete la Bible nous dit apôtre Pierre alembi azalaki découragé abinga na zongi na nga na pêche nkolo atindaki mwanji te pona a assister bango a fortifier bango te ye moko nkolo Yesu Kristo na mer ya Tiberiade mama akeyi ye moko avandi azotala bango tango bazobima na mai bengi bana bozimbisi te kake siko salaka premier miracle ya multiplication ya pain non ya bambisi ya pêche miraculeuse et sika wana kaka na laki ya Tiberiade kolo asali les mêmes miracles apôtre oyo ayebaki kolo malamu apôtre Jean ayebisi bango bi mais Pierre yo monite ke muto oyo eza muto muzuzu eza kolo Yesu Kristo kolo ye moko abandaki ko paraître kolo apparaître mbale belé pesa ko paraître kino lelo pona ko fortifier pona ko encourager pona ko motiver pona ko rassurer bana na ye ata tango mataki mama tango Yesu Kristo amati Bible lobieti bazobo Etienne amoni Yesu Kristo
Bilobi ke tangu baza ko bondela na 500 personnes ami monisa pas apôtre Jacques Saoul yemoko ba makomie sali nango mais naza ko yebisa bana nzambe makambo eza sembo po ete tangu ya kutanga Biblia eza te vitango kolo ami monisi na Saoul na nzela ya Damas. Bible lobi ete tangu Paul azalaki na nzela pola ke kuboma bana na nzambe mungongo ebima lobi Paul atuni yonani abi mais ezanga Yesu Kristo za ko persécuté. Donc kino lelo mama Yesu Kristo yemoko azo paraître kat na bana ye. Yemoko azo paraître kat na lingomba na ye. Yemoko azo paraître esika wapi nde Bible obete mibale misato basangani azali. Soka linga mi monisa na réellement ou bien na tamoko réel. Akomi monisa azali nzambe. Eza na bato ebele ngana ba matato li ebele oyo bato bakufaki et puis bamoni kolo Yesu Kristo apesi bango message yoke eloko na kotia point sur les anges soki ange aza ya nzambe lera koya soki ange aza ya nzambe mama lera koya yoke eloko salama soki ange aza ya nzambe tango azoya aza koya na message tango aza koya soit na recommandation tango ange na zamba aza koya pona c'est-à-dire condition moko boye oyo bana nzambe fo ba remplir yango mais soki ange abimeli yo lelo soit oza na état ya kokufa soit oza na état ya songe soit oza na état moko ya vision. Tanga Biblia ko bana Yesu Kristo aya ba ange nyos o ba bimela ba nzambe balaki na ba état moko ya amitié te. Apôtre Jean ange abimeli na l'île de Patmos mais azali na état nini biobi ke tangu ba bwaki apôtre Jean na l'île de Patmos batobola ki emiso amonaki bango amonaki ange te. D'abord tango aza kofuka masantaki kaza en face ya être moko surnaturel a santaki yango et puis abuki mabolongo ange biso bi ete kobanga te naza pe lokola yo c'est-à-dire mosali na nkolo. Donc soki ange aye ozaleta na yo ya boete ozaleta ya boete na songe ou bien na rêve ou bien na vision ange akolobela yo apesi message tomoni ba Corneille azalaki na songe tomoni Matthieu naniki Joseph azalaki na songe tomoni apôtre Pierre tango abimi azalaki lokwa mutazana kati imagination tomoni bato ebele kat na Biblia basala nzambe oyo ba ange ba mimile bon message tomoni dans quel état ba se retrouvaki mais wana ezala ngwe loko te po mutu musoki pe sa passage abiki tala mekuna bazalaki quand même n'était à songité mais faut que mona lolenge nini ba ange la ba se manifeste lo batangu ba ko pesa message ya mbotama ya Yesu Kristo biobike ange moko abimi et puis ba misusu ba ye tangu apesi message ba bandi ko adorer soki ange ye akoya na message audible soko moni apparition ya ba ange et que message audible eza libéré na bangote baza ba démon. Soko moni ba ange et que adoration audible et bimite kat na bango baza ba démon. Ba ange bazo bima na ba église ba bima ka ola ba mutasolo batala ba ange na mona ki ange mais bozo keloko ange azolo bate Zakaria yokai makambu ange alobaki Joseph ayokai makambu ange alobaki ba berger ba yokai makambu ange alobaki na adoration oyo ba ange ba elevaki epai na nkolo menga azotuna bana nzambe ba ange oyo bino bozo vivre ba apparition na bango bozoka bango na message nini na adoration nini na louange nini soki eza bongo te bozoyoka eloko te babikaka ange yeyo oyoka eloko te ange yeyo omoni eloko te c'est-à-dire yebaki wana za ange
ya démon wana eza diabulu aza ange te ya nzambe aye mpona envoûter bino. C'est ça en bref ce que je peux dire. En bref, comme il kochite muke l'homme de Dieu, c'est quoi pour clôturer? Basala nzambe wana nyonso bazobelela ba ange. Tolo bake basala nzambe te. Basala nzambe te parce que okobela ange te. Il n'y a qu'un seul nom qui nous est donné. Tobela comme la Yesu Christ. Babela ka ba ange te. Babenga ka pe ba ange te. Prière wana eza biblique te eza démoniaque. Apotela tolobaka tobeleli Mikael na armée céleste. Wana eza mabe peka. Non mais wana ozo senga na nkolo. Eza pri obi bato musobe bazo sa ba prière moko ya ignorance. Wana eza pe ba prière moko ya ignorance. Mikael kita Mikael ango nani? Mikael okita uta wapi? Prière ezani tozo mona prière na Biblia. Ba ye koli ba ye bobi kolo. Jean-Baptiste enseignait qui baye kolina yendeni ba okiko bondela enseigner biso comment prier. Ozomona ma eza prière eza prière. Moïse alobi kolo soko tamboli na biso te kolongola biso awate. Mama. Abiso ki na moni kembo na yo te en tout cas na kozala rassuré te. Tala ye moko Yesu Christ nenga bandai ko bondela. Père glorifie ton fils. Ozomona tala Soki ozana likambo bibi recommande ton sort à l'Éternel et il agira. Wana ndenge Bible lobi. Recommande ton sort à l'Éternel et il agira. Nagaso bi Jérémie 3:3 lobi nini. Invoque-moi. Je te répondrai, je te répondrai et je t'annoncerai les choses cachées que tu ne connais pas. Invoque-moi. Na Matthieu 7:7 Bible lobi wa batutu ba yogi ba ebiango babike ba lobike demandez et il vous sera donné. Cherchez et vous trouverez. Frappez et on vous ouvrira. Biobi donc si quelqu'un parmi vous est malade, qu'il prie. Exacte que o banda ko bon ta wana za ba prière moko a ya ignorance ba prière moko na question token Esaïe. Je crois 38, Bible Lobini, Ézéchias. Tangu prophète Esaïe, Ayeli Ézéchias, Abiso Bioko Kouf Ézéchias à l'Obagini. A rappelé Koloka Logomobi, Père, Seigneur, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité. C'est fini. N'a pas problème na yo. Ataba tunde bato combat spirituel. Toi tu vas combattre qui? Tu ne vas pas combattre. La Bible dit les combats. Bitumba, ezali ankolo, elong ezali biso, kolo sa bunde la biso. Elong aza ko senga nini. Toti kalakaka na intégrité, peto lukabo, c'est-à-dire sanctification. Et sili. Ba na nzambe bali ko vivre en sanctification te, ba na nzambe bali ko tikala injuste te, c'est-à-dire ba yenge benité. Ya wonu moni baza ko kanseti, ba ko vivre victoire na mabondeli na bango, na ba autorité o baza ko zwa liboso ba milimo. Non. Elonga ezali ya biso po ete kolo na biso bunde la biso. Soki biso to tamboli na kobanga nzambe akozala na biso elongo. Aotika biso te, aolongisa biso. D'abord, yo pa oyeba te quand est-ce que kolo bunde la kyo, quand est-ce que kolo ayano la kyo. Oyeba te, omona ke oza ko évoluer de victoire à victoire, de gloire en gloire. C'est ça maman. Donc tant que tu obela ngana bisa bana nzambe tant ozobela Mikael ango yona na bisa ke komone Mikael. Pona ya kubundela yo. Ke bondela d'abord totanga na Biblia le mususo ba ke non na Biblia ezali ba koma ke Mikael, ange Mikael. Mais ange Mikael wana si azan autorité en koloti. Est-ce que kola lobito bela Mikael? Kola lobito bela pe Gabriel. Tangu Gabriel alake pa Marie mutabela Gabriel te. Tangu Gabriel ayake pa Zakari mutabela kete. Tangu nkolo atindi Mikael akende kozwa nzoto ya Mose. Nana yebaki mutute. Donc ba ange bazala contrôle pe na commandement ya mokeliye moko Yesu Kristo nzambe na biso. Biso atikeli biso kombo na ye
tobelela kombo na Yesu Kristo. Kobela kombo ya ange te. Kotanga kombo ya ange te. Parce que kobela Mikael mele mususu Mikael oyo zobela. Soko zala nzambe longo te Mikael mususu zala mopanzi. Ozobela Gabriel mususu zala mopanzi. Ozobela na ebite soki nani azapela mopanzi. Donc bana nzambe baluka sanctification batikala da boyenge benitope intégrité yengola c'est-à-dire justice na kolo akosala to moni ndenge ba oyo ba précédent biso ba bondelaki to monaki bango nde ba bondelaki to landa exemple la bango na nzela na libondeli to puye maloba na biso na makam na maloba na nzambe to laksa na nzambe oyo ya la kaka biso bongo to présenter situation na biso kola kosala. Amen. Kola kosala apôtre tokomi ko chité tokomi na suka penza ya émission na biso nazo kende ko poser apôtre question kaka moko po na yebi ke prochaine émission tokoya kolobela likambo wana apôtre tolobela ki likambo masanga mama e balingi babamba apôtre mabanga bato balobi pona nini apôtre azolobela kaka makambo masanga sikoyo toye kolobela sujet mususu apôtre naza ko introduire yo na kati ya sujet wana pona prochaine émission to koba to développer ngo malam eza na ndeko na biso moko avandi na Bruxelles yaza alobi aza mosali na Nzambe alors alobaki likambo moko boyeke pourquoi bazozwa batu kokende kobwaka bango na mai kolobake baptême wana eza makambo moko spirituel eza likambo ya kobwaka mutu na mai te ye azowanga na baptême d'eau apôtre po tokotisa sujet wana nayebi ke tokodévelopper yango prochainement mais sikoyo ndeko ya lobi ke yaza mosali na Nzambe nayebi te si faut datanga kombo na ye ou pas mais alobi ke ezali makambo donc église de maisons de salles là eza ba makambo moko eza ba système biso to na kati ba système ne to kenda ko sangana na kati ba salle eza bongo te nzamba lingi yango te parce que eza salle ya bato mabe et puis tozo kende ko bwaka bato na mai nzambe alingi eloko wana te ezalaki makambo ya spirituel pour lui. En fait, dans les guinées tout apôtre, likambo oyo. Est-ce que bato bakoyi kozwa baptême te puisque celui-là se prétend vraiment un serviteur de Dieu. Azolo bake, aza ya Nzambe vraiment, aza kosaye la Nzambe, mais nazo kamwa pourquoi azo nié baptême d'eau et puis azo nié ba prière to sala kana kati ya ba salle. Alors, il faut église des maisons parce que dans les temps des apôtres, il y avait les églises des maisons. Donc, il y a Bassal, Wana, Eza Makambona, Bisso, Yesika. Alors, apôtre, pour ça, est-ce que vous avez moi l'ilobamoko ya kolobe là-bas dans Zambé par rapport à ça, sur les baptêmes d'eau? Merci, Mme Mireille, mais loko les introduction na koloba mingite, c'est le melo mono yebisa, ndekwezake. Naibi ete mukolope sanga kombo peut-être ko rappeler ngai ye mais ayebaki tangu na lobby apôtre Pierre tangu abimaki na prison akena ndako a Marie akuti bazobonde les alai po babandai ko banga persécution yangola bakenda komikanga na kati ya ndako po babondelaka ezalaki ordre ya Nzambe te ko banga na bangonde yango bakendaka ko bonda donc ceux batu bazala ko banga ya ko présenter Yesu Christo publiquement ya ko tonga temple oyo eza ndaku na Nzambe reconnu na batu ke siko eza ndaku ya Yesu Christo o mande na bairaki baza ko bomba ba chrétien parce que ba biki wana ezalaka ndaku ba chrétien na ndaku na otango bobondela mutabi te ke eza ndaku ba chrétien ba bika batu mo basangalaka kuna donc eza ndaku na yo eza ndaku ya Nzambe te donc ozala ko oza pere. Tu as honte de présenter publiquement Jésus-Christ na batu. Tu as honte de présenter publiquement l'œuvre de Jésus-Christ na batu. Parce que Yesu soit théâtre na temple. L'esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi parce qu'il m'a oint. Yesu soit le bas qui est na temple. Bien évidemment, bikisi. Muto azalaki 38 ans mukakatani na piscine de Bethesda. Biobi tangwa bikisi mutu wana tangwa koti na kati ya temple akuti mutango na kati ya temple. Bible lobieke tangu Pierre na Jean batelemisaki mukakatani na kotaki na kati ya temple. Et puis ezalaki na kutimi na bango kokende na temple. Na mon interdiction ezana te wana ezali soko moni mutazo telemele loko wana eza ignorance
eza vraiment ignorance ou bien lingi asala à s'imposer na ndenge na ye. Et bon pour la baptême apôtre. Pour la baptême. Omoni bateau bazwaka baptême ite. Eza bateau bazalaki avant délige. Ozomona. Bateau bazoi baptême ite eza bateau bazalaki avant délige. Après délige kino lelo. Noé na ba na ye bazwaki baptême. Ndekwana na kopese rapidement atanga na 1 Pierre chapitre 3 verset 20 à Komona. C'est-à-dire eza maya Noé ezalaki figure ya baptême. Atanga lisusu ayeba ke Israël tango bazo bima Égypte traverser ya mer rouge ezalaki baptême. Na oki kopese na solo 1 Corinthiens chapitre 10 verset 1 à 4. Soki ndeko otanga akomona ngo. Donc baptême soki mutalobi ke baptême ezali démoniaque, eza faux problème, soit ayebi liloba na nzambe te, soit aza démoniaque. Ezaka deux biloko wana, soit aza démoniaque, soit aza ayebi liloba na nzambe te fo ayekola. Aye pa na batu bate aye se que c'est baptême pote Yesu Kristo ye moko abatizaka. Jean-Baptiste a baptisé. Obi mama na oyebi solo moko batu bazo sakana na makambo na nzambe. Obi kozala koloba ke naza pasteur eza facile. Mais ko administrer pastorat eza facile te. Kozala koloba ke naza chrétien, mais kozala ko administrer na bomo na yo chrétienté eza facilité. Jean-Baptiste mission na ye ezalaki nini? D'abord babenge Jean-Baptiste pourquoi? Parce que mission na ezalaki ya kolakisa batu pe ko préparer batu na koyamba Yesu Kristo. Eza makomi belé za kolobela baptême. Nazare lokolo lobi ke tango ezalité. Mukolokola ko permettre to kolobela baptême. Mais na ebisi nde kwana. Bato bazalaka baptisé te. Eza bato yo balaki avant Noé. Bato yo nyoso to ko banda Noé. Kino ezrendenga bimaki en Égypte. Bazalaki baptisé. Yesu Kristo aye. Azalaki baptisé. Et puis kino lelo bantoma même bapôtre. Ya tangi Bible te. Atangi Bible te, Bible lobi que les apôtres étaient baptisés. Bible lobi que Actes chapitre 1 verset 21 tina 23. Apôtre Pierre azolo banyobi Jida akufi. Sikoyo photo pona muto ko remplacer Jida. Et muto to ko pona eza muto yo abandaki na biso ko banda baptême ya Jean-Baptiste. Baptême ya Jean-Baptiste mama eza recommandation biblique. Ba église nyoso o bazako sous-estimé bazako refuser baptême wana. Ba église nyoso ou bien batu nyoso basala nzambe nyoso o bazako refuser ou bien qu'on empêcher batu ba se baptiser bazan likambo sérieux encore parce que la Bible nous dit quoi? Matthieu 28. Allez par tout le monde, faites de toutes les nations les disciples. Les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, bien sûr au nom de Jésus-Christ. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Marc chapitre 16, verset 15 et l'obini. Allez faire de toutes les nations, allez prêcher la bonne nouvelle. Baptisez au nom, baptisez, enfin, ceux qui croiront et qui seront baptisés seront sauvés. Mais ceux qui ne seront pas baptisés seront condamnés. Et voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié à mon nom. Bible là qui siango. Bible za kolakisa baptême. Nicodème ake liboso na Yesu Kristo alobi ndeni na osapana kota bokozi na Nzambe. Yesu alobi na ye. Si tu ne nais pas de nouveau, tu ne verras pas le royaume des cieux. Et si tu ne nais pas d'eau et d'esprit, tu n'entreras pas. Bato tout. Bazako refuser baptême mai bako kende lifelo bako kota na bokozi na Nzambe te. Tous bato tout na ba pasteur bazo teya. Contre baptême. Na bato bazo boya ko se baptiser. Boko kendeli felo. Na ebisibino boko kendeli felo parce que baptême ya mai va ensemble avec le baptême du Saint-Esprit. To moni na Biblia ba makomela exibiso ebele. Bibo bita ko persécution ezalaki na Israël, tant ba bandi ko persécuter église, ba ko liba kimi, bibo bi Philippe a ko se retrouver na Samarie. A te lo ba Nzambe, a baptisé et puis ba apôtre ba bondeli pona bango. Bibo bita ngo Pierre akei et pas ya Corneille. Abandi côté. Mbala moko molimo mo santo ekiti
apôtre Pierre alobini bon bato ba yembi molimo mosa to lokola biso est-ce que to empêcher bango ba se baptiser ba memi bango na baptême ya mai eza mama mai ezo symboliser liloba mai pe ezo symboliser mokili mai ezo symboliser pe peuple mai ezo symboliser makambo ebele mai eza ko symboliser liloba na Nzambe mais mai oyo Bible est recommandé eza mai réel muto ya boy ko se baptiser eza muto yo akeneti na franc-maçonnerie babine faut signer pacte a boy ko signer pacte donc baptême ezali déclaration solennelle ya foi ya mutu epai na Yesu Christ. Ah, merci apôtre, merci pour l'éclaircissement. Tokomi ko chité. Apôtre mutuna ya suka nazotuna bongo tokende ko sukisa émission na biso. Na bandeko oyo nyonso babengamaki ba musicien ya mokili. Topé zalaki banganga kisi, ba magicien, tous ces gens-là. Lelo baye na kati l'église. Alors bakomi ba serviteur de Dieu. Mais tout le monde qui apôtre Paul quand même là nzamba benga qui est akendeki nandu koye kolopre ya apôtre mais les autres comme moi na bandeko auti directement na mokili alobi azaki musicien je ne sais pas moi et pas wera et pas nani aye directement serviteur de Dieu. On est magicien, j'étais magicien, nazako boma bateau, misu na lia bateau. Après tant aye directement serviteur de Dieu. Apôtre Paul na bateau ndengwana okolobanini avant ça c'est avant dernière question na biso. Mais maman, nzamba pa bolayo. Apa mula pe ba onyo so bazoka biso na bomoko ya mboka. Kola pambola bino makasi. Bande kolanga na koyebisa bino eloko moko. Makambo ezo sala malelo na mangomba la biso na Biblia ezalite, ezalaka te. Tomoni yango nulle part. Obi grand démoniaque, Yesu abikisa ba démoniaque hein. Mais grand démoniaque oh Yesu abikisa ba bengaki l'homme de Gadara. Muto azalaka na ba légion. Bio bitangu kolo abikisi mutu wana. Alobi na limbisanga abi na landa yo kolo ayebisa keni. Abi ten kende na nukota tola o yo vivre na libota na yo. Libota no d'abord eza na besoin ezala ezwa témoignage ya bikamwa o yo to vivre. Alanda ki Yesu ten. Obi na oyebisa bandeko wana ba mekaka kolanda Yesu Kristo te pona ba fils de Seva ba mekaka batikalaka milumbu ba betaka bango et puis ezalaki ne lenge moko tangu bakangi Yesu Kristo azolanda Yesu Bible obike azalaki na dratangu ba militaire ba balukeli ya bwakadra akenda molumbu mutakala akima finalité ya batwana nyoso tu emona na nango Kobongo la motema eza mabete kondimela Yesu Kristo eza mabete kopesa témoignage ya eloko nzamba sala na bomo na yo eza mabete mais komilati sankembo o ya lotomo la nzambe ya ministère ngana za apôtre ngana za pasteur parce que batu bakomi koyoka yo batu bakomi kolanda yo mais eza bitumbo yo milukeli eza bitumbo yo migu bongo soki ozalaki otinamaki na nzambe te eloko ozosala ezape na kati obéissance te to boyite bilobi ke za beniki oyo na bango moko balingi bakoma bainiki to kwempêcher bango te eza beniki oyo bakomi passer batu bakomisi bango meza ba o babotami na yango hein donc c'est-à-dire ngala kolobani na ko juger te na binde ni nzambe aza ko traiter na batu wana te na éviter révélation ou bien message ni batu wana baza ko zwa te mais eloko mona olobezake batu fo ba vanda ba yekola neti ndeko olobi wana azotemela baptême azotema batu bakende église te ezomona na polele ke ndeko wana aza na besoin yekola nzambe ubi aza démoniaque po aza kotelemela biloko eza makambo eza sacré o eza recommandé na kolo Yesu Kristo Bible bi kolongola te ko bakisa te yo kolongola te tango Bible lobi ke batu fo bazala baptiser yo lingo longola ngo pourquoi tolongola ba passage wana pa côté ba lobi ke baptiser tolongola ngo et là que ça pena que muto ayekola kite muto avandaki na bakolo limbisanga na makolo ya ba tomate pona yekola biso to bongoli motema nga bongo motema nazalaki na presque ba 16 ans to vandi na makolo ya batambwisi na biso ya bantoma kino lelo yo to leki ba 50 ans
tozaka kati na nkolo non toza kati na nkolo et puis muto ya bengami na nzambe muto ya bengami na nzambe mama litatoli na ye ya malamu echangeaka te loba ye moko boya nkolo mais soki atikali na nzela na nzambe nzambe akokamba ye akotambwisa ye akobatela ye akomimonisa toujours na bomoi na ye litatoli na ye ekochange tatikali ndenge azalaki donc bato fo bazala na humilité ya koyekola va ya kobima bato fo bazala na humilité ya koyoka avant nga azala mosusu mateya mosusu nabengaka bandeko na bindeko naye na partage mateya oyo likanisi no eza nini nkolo alobeli yo nini mpo na liteya oyo parce que nalingi naloba erreur te ekoboma bafaible ekoboma baignorant ndenge bato bakufi lelo ndenge bato bazokufa lelo donc na bref mama elo na oloba kaka yango wana bato baza ona bamagicien oyo babongola ye motema tomona bo bakota une équipe ya batoma te tomona ba une équipe ya bantoma te bamagicien oyo babongola ye motema tomona ba une équipe ya bantoma te baguérisseur oyo babongola ye motema tomona ba une équipe ya bantoma te bato oyo nkolo adelivraki tomona ba une équipe ya bantoma te tomona ye bango te na équipe ya bantoma tomonaki bango te et puis elo mona ngai naloba eza boye soki nzambe atindi ange nzambe atindaka ange amema message ou bien recommande ordre moko boye na mutu nyonso tu te na groupe ya bato nyonso tu te na visionnaire ou bien groupe ya bavisionnaire soki nzambe aza na message mpo na yo eki alobi moi na ye na liloto na ndoto to na vision to na songe aya kopesa yo donc apesa yango na n'importe qui te na bato oyo baza baporteur ya bonne nouvelle ya sango malamu kola pambola bino. Merci apôtre kola pambola avant tokende kopesa apôtre aloba liloba suka naza kopesa mbote na ngai na mon patron notre frère Momo kuna na Suède nzamba pambola yo merci mingi. Alors apôtre lilobano ya suka eza nini pote bana nzambe bayoki yo olobi makambo ya ba ange olobi za faux problème molanda makambo wana te bato baosala makambo wana baza animé par esprit mususu. Alors makambo ya kopekisa bato ba baptême olobi za faux problème pour ce mutu azopekisa mutu azwa baptême eza contre lilobana nzambe. Pour terminer apôtre conclusion na yo pona koyebisa bana nzambe okoloba na bango nini. Merci ma Mireille bana nzambe na yebisa bino ke Bible lobi prenez donc garde Matthieu chapitre 24 à partir du verset 1 sokiti ménagez siko balobi prenez donc garde que personne ne vous séduise car plusieurs viendront sous mon nom et ils diront qu'ils sont des Christ. Bible lobby, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage, après quoi viendra le jugement. Matthieu chapitre 24, verset 14. Alors, et là on a eu sabbat en Nzambe pour nous conclure ça qui Batanga, Éphésiens chapitre 5, verset 10 à 11. Examinez tout ce qui est agréable à Dieu. C'est-à-dire, Batia, considération na bango bape sa valeur na bango na onyo surtout eza agréable na Nzambe et puis bazala ba partager surtout tant na bango te bomoto na bomo na bango te kat na kolo na ba makambo ezangi impact na bonzambe impact na œuvre sali. Donc qu'il condamne toutes les œuvres infructueuses du diable na vie na bango. Ezomona na polele. Pasteur azoela yo ba révélation ya ba ange. Azandoki. Pasteur azoteleme la baptême ou bien frère azoteleme ba baptême. Aza soit ignorant soit aza ndoki. Pasteur aza kolobake
azoloba ke kokene na temple te, oke na temple te, temple zani bongo ndako na eza construite. Ndako na eza construite. Kasi na hiver tomona bango basambela libanda tangu salon ekokoma muke bato bakomi 50 salon ezo contenir bato wana te totala bango le basambela toza na poto na hiver libanda bato balobaka makambo ebele o ezalaka biblique te tomona bango basuka. Donc bana nzambe bo se laisser emporter te na ba discours o bato baza ko déclarer partout o evandi kat na makomi na nzambe te. Ngai naza ya bino apôtre Ibo Manjoli Jean Roger naza na mboka ya Anvers. Numéro na ngai se bolingi bo contacter ngai bo passer soit moto donc moto 4 JBK hein? Ah oui JBK. Donc bo contacter ye na bomoko ya mboka mais o balingi ba contacter nga directement ba yuko contacter nga na 0032 496 49 1870 waneza numéro na nga direct Kolo apambola bino. Kolo apambola bino wanezalaki apôtre Jean Roger. Quant à moi, je vous dis merci beaucoup. Nazali kopesa merci na ngai na oazalaki derrière la caméra. Yé moko balobi mobala molai. Nzamba pambola notre frère JBK et notre frère Patrick Momo. Nzamba pambola yo papa na musala kitoko zo sala ya yo yango wana. Pe na pesi mbote na mwana nga David Iboma ya yo yango wana ainsi que Esther. Kolo apambola bino. Merci mingi ina balandi nyonso ya 3 fois www.bomokoyamboka.com. Bo continuer kopesa biso confiance. Bo talanga na za servante na bino na ye na uti musika awa toza na kati ya Derne. Derne donc eza commune moko ya Anvers. Bo yebi Anvers. Anvers ezali source ya ba diamant nyonso ya ba or nyonso evandi na kati na Anvers. Alors toza na kati ya Anvers na mboka o babengi Derne. Nzamba pambola bino bo continuer kolanda biso, bo continuer kolanda biso bo kozala déçu te. Mbala sima na koyela bino émission mususu na apôtre na biso na mutu mususu susu o bino boyebi ye bango ba ko développer émission wana. Na yango na pesi bino mbote na balandi nyonso ya 3 fois www.bomokoyamboka.com. Merci pour la fidélité Nabino, merci pour la intégrité Nabino, merci pour la honnêteté Nabino. Kolo a continué à fortifier Bino. Quitte à moi, je vous dis au revoir. À la semaine prochaine. Tout le monde a sima. Ciao, ciao. Ebayaye lutala mambwe. Je l'ai dit quoi? Bomoko yambo kebinisi bango biloko bya sike biloko bya likolo. Biso bana mike kazangulu tokolanda kaka bomoko na mboka. www.bomokoyamboka.com. Tolanda yango. Lolanda télévision yiki mvuka kimosi. Tolela ka ebele tolanda radio bomoko ya mboka. Radio télévision bomoko ya mboka. Mudingala bobatela nga bolanda télévision bomoko. Donc yalisanga. Je l'ai dit quoi? Tosalela bomoko ya mboka. Toza na kati ya Kongo. Ba père ba mère mboka kaza www.bomoko ya mboka. Donc muki Kongo batela nga yiki mvuka. Tolanda bomoko ya mboka. Idio tulombe betu mukusande télévision de Reni. Je l'ai dit quoi? Télévision de Reni di betu. Radio yoyeni ibetu. Biso bana mike kazangulu tokolanda kaka bomoko na mboka.